Bokoto, Bokoto. L'air est grave. Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave, Mandewalangai. Un système là pour faire dans l'andako. Olinga te, muta impère. Olinga te pour faire dans la palais. Dites amen. Donc, oh, ngala tambola ka selo molimo mosantu soko yebisi ngana bima na ko bima. Molimo mosantu a mikolo azo tosa l'état mabe. René Mukamba, merci ne okote o partager. O ngala yoka ka mutu te ngai kaka nzambe na molimo mosantu. Ekwe mutu kwe bende o eza libanda. O ngala yoka na mutu te ngai ya par nzambe. Wala ba pasteur. Ngala yoka ka nzambe. Nga mutu ya mokili te, mutu ase ya mabele te. Sentir aboni beda bandeko bolimbisa ngai mwa miso pe komokoma kimokolo babi mpoka wana voisin na kati ya ver. Merci mingi en tout cas bébé chocolat watch Claude en tout cas short en tout cas watch short. En tout cas, merci mingi. En tout cas, vous autant que ça puisse be anglais ça passe bande ko bokota. Elo ko sko ça nga passe. Comment va passer ba kotika muto amokila pesa mibeko pe batosi. Botika ba aventure na ko. Muto amokili. Ayebiso fana na ndako fani. De nege za boina ba passer batosi mot d'ordre. Bakusuko so agope ezaka na cese tolinga te ezanango. Olivier matende merci à tout cas le sako de olagai. Bokota poto sur la poma kambo eza mwa ebele. Olinga te oza impère. Ça veut dire olinga te oza na ndako kotambola te fanda ndako. Mikolo na mona waya mbote est-ce que waya mbote respecte? Ouais, mon père aussi. Et là, on va impoli. Au fond, les gars, vous voyez ce que vous bimate fan dans l'anda. Nasi Loni, Bolefa. Bolafa, en tout cas, merci, Mingine au côté en tout cas. Maman, ah, ils ont yinda. Ah, ouais, ils ont yinda vraiment. Et puis, si bien, enfin, la côté de la Basija, Marambambo, mais, ah, la Bruxelles, vraiment. Moutouyo, ça a un père. So boy impère tambola libanda. O moni peda membre impère te abima libanda. Mais ça lisi pe biso ba transport pe mikolo ofele. Makasi na okaka. Okukuta ni contrôleur ni te mata kaka. Nazoya na basija mboka. Ah ezana no moi malade wana eza vrai eza réalité eza vrai bande ko moi propriété quand balobi ko suba maboko ko fana bandako eza très important eza blague te mais we baba frappe musu eza na ngoya nzambe zo musu eza pe nzambe batoyo babiloko bango mo basali et puis tu vas bando préparer l'ende biso tetela ke mafumbe olobi nini yo za ndako te o tetela ke mafumbe na lobi to lobi boy olinga toza membre ya impère. Ça veut dire soko za membre impère te bima libanda. Soko za membre impère te otetela makema fumbe bima libanda to ndima yo. Olinga te membre ya impère. Colonel Viriso yo. Akangi na ba généraux colonel oyo. Colonel Viris akangi na ba généraux. Tout na kati ya ndako. Oh, ngai commandant la kati ya palais. Bon, bande ko na yeko kota bo partager na na va to kota na sujet to kota ma moins important. C'est vrai malade oyo ndenge tozo mona mon peuple ndenge sopanya en tout cas eza malade moko il faut ça l'attention nango quand ne bazo yebisa biso tout. Bato ba okufa bato dae ya solo.
Ils ont bêta PC côté pe na banda kwa bato ebele hein. Ebele pe ba komi na epti so ba musu ba za ba quarantaine, ba komi na ba cinquantaine, ba soixantaine. Tout fan na kaka, tout ça kaka. Mais ce qui est vrai quand ne ba lobi faut que soit de temps en temps maboko ko éviter ba contact wana. Et là normal c'est lo ba ordre ba ngo ba pesi. Mais na koya mingi kolobela no makambo ya Congo. Kolobela makambo mboka na biso par rapport à maladie oyo. Tomeka ko réfléchir na bino ensemble. Comprendre pour moko biso to za emploi to linga ko pousser un peu réflexion un peu musika par rapport à décision oyo ya mutu na bino wana auti ko zwa pona makambo mboka. Omoni mutu na bino bande ko bo partager ko sala bien. Mutu na bino oyo babenga kaye nini fumo ajikitunga babenga nani mokonzi mboka siya obena ngwaku mutu na bino azo oyo étiquette wana azu ba décision moko na éviter ceux qui a réfléchi avant la décision omoni ba décision musu ko imitaka batuté oza ko kende ko so ba décision oza ko imiter bato mususu mais ozo tala te conséquences c'est pas na yo. C'est que makambo est réel, est réalité, est vrai. Makambo malade ou mon pepo, est vrai. Mais au cause de décision, c'est parce que maninga mususu bazu ba décision là, yo peut ozu yango. Eza décision mala mozui est-ce que au tali ba paramètres et tout par rapport ya situation sociale na yo, ya mboka na yo. Au tali yango bien. Toya na kam moko bande kona biso. Problème nano o ya nini soki toye nano na Belgique awa po libanda na yebi nano te ponga na kati ya Belgique au mona ke pona ko éviter bato baza to se contaminer basali tout nano ba contact ezala te ezala ba transport ko mona moko se retrouver za ka yo moko mais ba ke musika vraiment o ko sala ke elo ni mingi baza ko soko we ko soma eloko na en espèce boye bazo boya mais boye bisanga siko na kaya ko ya mboka wana Congo est-ce que baza na ba système bancaire oyo pona ko éviter que maladie wana se propager partout ba prévoir nini parce que kuna bazaka na espèce ha kuna zaka espèce est-ce que tu l'ombotango alobi ke bato bozala pas moins de 20 ceux qui moins de 10 je ne sais pas comment lobeli makambo na et bosala attention pour matamaka malade tambola mingi te beaucoup ta ba église te moi c'est bien est-ce que problème nano ya mbongo espèce o ils ont tambisa malade même ko le nyonso eza mbongo parce que mbongo mutu to azo toucher yango na quelques minutes mbongo ne ko tambola moins na 20 poches na quelques minutes kaka tango yo sombi nga na zongi se échange mbongo yo pesi ngai na kosomba na ngwata biloko ata 7 na sombi lisusu na sombi botala koma maladi ko tambola soki lelo penza nzambe alobi ke atika mboka wana mais bato ba okufa na quelques jours et vous a dégâts azolo ba ke bolo sokola maboko mais tu lombo aventurer bande kona ngai neti lelo na uti ko swana bande kona biso ya Kingabwa mai ezo ya ba 2h du matin mai ezata ba komi ko vivre na mai ya mbula soki mbula ezate ça veut dire mai ezate siko tango bozo tinda bato ba sokola maboko na mai nini po mai na ville ya Kinshasa ezana ba kwa ya ko compter ezana ba kwa musuma ezate ba kwa musuma ezata tango botinda bato ba sokola mai ba sokola na nini boni ba décision moko ya orgueil moko ya ezanga tina boyo oyebi ki ozana eloko te omoni na ndako ya voisin bakangi lopango balobi awa biso lelo tokolinde nini tokolamba ntaba soso banini yo pe oke kokanga ya lopango ke awa bokolamba soso ko bazana eloko te ba français bazui ba décision avec ba débloquer au moins 300 milliards pas 3 milliards 300
siko bino tango boyebisi bato bafanda na bandako na bango. En échange de quoi? Malade eza vrai. Tango toyebisa ke bo bongisa mboka wana. Boyebisa nga hôpital nini lelo eza la capacité ya koyambata 100 personnes. Même système hygiénique kaka okomona ke salité oza na kati ya hôpital. Hygiénique okomona ke salité oza na kati ya hôpital eleki même oza na bandako. Mbeta hôpital kaka eleki même oza na bandako. Boy bisa siko tango to bisa bino ke bo tonga bo hôpitaux. Bo bongisa ba système nini ya santé. Siko ninge za boye. Ngala ko senga nzambe ebeta nde ba famille ya bato nyonso ba voyage ka mingi ya gouvernement. Ebeta pauvre peuple té. Pour ce que beti ekuna maya kimezate. Au moins ce que beti bango pour le moment. Ba okimela wapi. Nzambe ko yoka prière te ebeta nano ba ministre to wana na ba PDG ebeta beta na bandako na ba ebimate. Comme ça ceux qui ba beli yango tota basiko ba ko soigner bango wapi. Po to yebisa bango bo bongisa ba hôpitaux, bo bongisa ba école, bo bongisa bango to ba yaka ko se soigner libanda. Lelo siko mundele pe akangi nana. C'est l'occasion aussi Nzambe a sala miracle vraiment beta ba famille na bango. Tota la soki ba okende okimela wapi. Soki ba okende se soigner wapi. Pour moi, il y a des gens qui ont été pour l'aéroport de Kangami. Le peuple a été grâce à Nzambe. Ceux qui l'ont été bêta vraiment. Je pense que même si on va qui m'a pouvoir. Voilà. Transport nano oyo yomoko l'État nano zana transporte oyo kolobake na chiba transport nangai na ndenge za boye bato bo banda matangwa ta ofele mais bo manda mata 5 ozana ngote mais ozo pesa ordre na ba transport ya bato o na bus bo mata ebelete ya yota oza l'État mais ozana transport bongo soki bato na balobi ba bus na biso to ko utiliser ngo lisute. Ça veut dire aux obligés de tirer bis na yo tout le monde mamboka mosu ba tiba ba mituka ya police ya armée côté comme même bibembe comme parce que bazana ngo bino siko transport ni bozana ngo moyen de transport ni bozana ngo bino batakishasa oyo bino possible préparer que ceux qui ba catastrophe ba nini ba dégâts boy salemi en tout cas to ko utiliser ba moyen ya boy hôpital mama ye munano ya ngwana salité même eleki même virus ya ngomoko. Ah, on a poto bato bafani na bango na banda quoi. Mais quand même ya kolia ezangite. Bongo sko na mboka wana. Ndenge boyebisi bato bateka te. Ba olia nini? Ba vivre ndeni. Tango to banda obise ke bino ke boza sous occupation mboka wana eza sous occupation économique, militaire, sociale, toza sous occupation. Talango na sko na situation ya boye. Au moins que peuple a quand même koto ça te ordre mot d'ordre na yo parce que peuple a ça libanda plein parce qu'il faut luka donc peuple a ça ko bika kana grâce à Nzambe soki lelo kaka e beti lelo na Félix angwa kokima na moi que comme bazana na bango liwa ya batu esalaka eloko te ba kofanda après Félix ozupe orgueil ya koleka na média olo belandenge bakanga batu malade eza danger mais danger munene koleka ozo protéger na mboka wana ozo protéger danger koleka même coronavirus nombre ya to ya mortalité na Beni eleki coronavirus parce que chaque jour ils ont même ba 100 et quelques ba 300 et quelques na Beni mais totika komona te osala discours te ofandi boyolobi ke non na Beni trop c'est trop bato azo kufa ebele non. Paul lui a touché Mindele va pesi ba mot d'ordre pour yo pe ba mona ke yo pe ozali président o pesi mot d'ordre selon Mindele mais et pas na yo ba mort o esalema kuna o pesa mot d'ordre te o pesa mot d'ordre te ke ndenge za boy bandeko to tele manano ville 3 jours ville morte manikambo Beni elekisi mais ben ezokuba to bazokufa kolega même coronavirus.
Pourquoi yo Tshisekedi fiti lombolo bakate mikolo nyonso yo? Nyonso na muyibi na bino po boza besoin ya mbongo. Comme boyo kike eza na 19 milliards moko boye batie, il faut bakabola bambongo bamboka tu o eza na maladi ali. Bobimisi pibi no pe bona maladi wana. Maladi wana ekomi nano vraiment te. Et beti de quelques bateaux ba uti na poto. Mais maladi wana ekomi nano te parce que soki ekomi lelo. Nzambe asala te ekoma te. Nzambe abatela vraiment. Soki ekomi lelo kaka. Yeba ke na 1 heure du temps. Bokoza au moins na 10 000 personnes bakoza contaminées parce que Kinshasa déjà ça soki na 17 millions. Na 17 millions bazala ka batambola ka bazo finala. Ba pesa na ka bambote. Mai ezate. Po batomando sukula maboko tout le temps. Transport oyo ezalaka soki bato bakoti na kati kuna donc bato bapema ka bien te, ça veut dire soki bus moko ememi ba ke bango tout ba contaminé. Nzambe asunga ka peuple wana. Chilombo faut tika aventir. Coronavirus eza vrai, eza maladie eza vrai, mais eza na coronavirus oyo eleki nyonso oyo eza ko beta Congo lelo, eza génocide oyo salima na mboka na biso. Totika komona te kolo yo Chilombo fandi boye osali message ya koloba ke bazo boma bato mandiko na biso na bene. Oza ko protéger coronavirus munene ezali la Kanambe. Muto aza complice ya ba ADF nalu. Mort eza kama ya coronavirus te. Mort eza ko beta Congo na ba forme toi. Mais olobela kango te. Na Kasai ba uti kolakisa bandeko na propre. Ba botoli bango mabele. Na okike mabele na bango eza na ba minere ba komi ko timola. Mais tout ça totika koyoka te Chilombo fandi boyo dénoncer que ba multinational ba botoli bato ba mabele, il faut bazongisa. Mais comme oyebi ke eza na somme moko boye ya maladie ya coronavirus ba tie mopanzi, il faut bozondi bobande kondimisa ba bato maladie ya coronavirus avant même koma. Avant ekoma bino bokume ondimisa bato. O coronavirus ezali. Boza ko souhaiter ekoma mais bato bele ba okufati. Lelo toyoki ke ba ka moko ekoti. Et pas na bino bo sepeli na bakawana, bo sepeli na ngopo mbongo ekota oyo OMS alingi apesa. Tozo gao baki obimisi so babimisi ki 1 million so ki 1 million 800 de dollars mais ozama boma 1 million 800 de dollars est-ce que ko soigner bato ba okoya malade wana boko somba nango ni. Bo somba nango ni. Lobande boza na chance kaka ke Angelo abatelaka molimo malade ekota te aza ikenge azo bloquer yango. Bosoki malade wana kaka lelo ebeti Kinshasa yango moko kaka oyo eza soki na 12 millions soki 15 millions. Mais na ebite tango toyebisaka bino ke mboka wana bozo kumba yango mabe eza na bopito te. Mboka wana boza na mbongo te, mbongo to ekende na Rwanda. Mais lelo siko bato to bafandi na mandako mais Chilombo yo famille na eza bien. Boza moina ba neti yo na lopango no kozanga moi 15 kanishi te ba kanishi wana okoli yango ata pendant 2 mois. Bongo baninga mususu. Na mususu diabo sataniste ya fali. Okome osala nini ya OSS ya nini? Ba pesa mbongo pona nini? O ba to sangana ensemble to pesa mbongo ya nini? Fali mbongo ba pesa ya nini? Yoza parmi bato basali po coronavirus ekota na mboka. Parce que na concert na yo bato ebele bazali contaminé. O bayaki na concert na yo. Lelo bazongi nango na kati Congo ezaki na maladie wana te. Maladie wana euti pa na libanda. Et parmi bato oyo bakotaki na concert non de bazongi na maladie wana. Et pourtant maître Alongo alobelaki yango na justice. Tango toke ko sala recours. Maître Alongo approuva ki bango alobi ezana nini moko danger ya contamination ya maladie via coronavirus na kati ya concert wana. Tozo ke to kende bango na tribunal na préfet wana parce que il y a des preuves. Obiso to évoquer ki problème ya maladie wana na kati ya concert. Lelo ya mwana to yoki ke oyo mususu wana soit disant soki docteur wana kufi wana. Liwana SD tinga salinga pasite hein.
ande omikumisa na okito na okende na tokutana na 12e arrondissement okende concert mais soki azwi maladi kuna orgueil ya pamba concert wana ezaki diabolique ebele pe baza kuna bazwi yango wana ezaka po ba oyo elobami lokola mundele wana soki présentateur soki nini wana journaliste wana po elobami oyebi combien o bazwi maladi na kati ya concert wana parce que ezali lo mo ezali diabolique quel que soit dégâts esalemaki libanda me basali tout concert ebeta kaka ça veut dire ezaki plan moko ezaki kuna pona koya ko faire contaminer bato mutu moko a contribué mbongo te apesa Fally azate Fally auti ko beta concert ye moko azolo bakeza aki plein azana mbongo ya concert atinda yango mbongo alobaki akende ko pesa yango kuna na este akena note azana na maboko atinda yango bande ko soki botindi ba mbongo na ba gouvernement wana na ba tulokola ba Fally boza ko enrichir bango pour rien eza pona ba poche na bango eza na ba médecin lokola ba docteur na biso soki muyembe wana ba to akotindela mbongo bango wana ba chercher wana ba to akotindela mbongo bango wana et là, ils ont comme ils ba politiciens, soit disant ba opposants, soit disant ba mais boza malade. To sokola maboko, ozui elamba bopangosi maboko, bobwaki. Na mai nini? Congo eza na mai. Mai bimaka après 3 semaines. Mais il faut non commencer à fournir mai. Pour ba toi sokola maboko. Bo bandano ko fournir mai. Maye après bozo batobo sikola maboko mai yango eza wapi ba to bauta ba kisensu kuna bazo toka mai na balemba akomi pe na lemba mai ezate pourquoi bozo ningo ko faire ko vivre bato na théâtre à dessin animé boy bo vivre bato na dessin animé Congo eza na mai te bo tinda bato sokola mai Chilombo osali na farce makambo ba discours osali na farce o farceur eza na eloko moko te oyo ko contaminer bato makasi ko leka mbongo parce que bozana ba système bancaire te ba système ba transaction ezate kuna tu etambola kaka na espèce ça veut dire tango bato azo somba oyo asomi mboto oyo asomi masangu tango mbongo na donc yango nde ko tambwisa maladi ko leka meme ba contact physique. Est-ce que vous prévoyez que eloko nini boko sala pa place en bon po awe pa na biso mikolo so ke na espèce bazo boya. Ba yose somba na carte. Siko bino e pa eloko nini bo préparaki. Pourquoi na bato ba tamla encore ba mbongo na bino eza salité makasi. Mutoki tout le temps donc soko toki ka moke kangi. Ça veut dire nous ces autres qui na bambongo ba mama na biso na popo ba compter il faut acha munoko na so ina munoko po ba bien na bino za glissante eza ba yola ko pat il faut muto acha munoko na so ipo a compter ça veut dire soki lelo ninge beta ba to akufa ebele na moni ya Jean Paul Longela lobi ni mai ni courant ezate Chilombo boni ba discours ya farceur boy oye na yo penzo chi face à munene wana oye ko zo ba décision siko ozui ba décision siko o prépara ki nini gouvernement préparé ni pour la peuple na France ba sali yango ba préparer après na France ba libérer ba prisonnier belé ti lelo bino bozo kanga ba prisonnier kaka ba tuloko ba maki mkiba do na kati kuna oyebi ke bato baza na kati ya prison na nde bato ba ko kufa belé baza sur peuple après boza ko kokata ko libérer bango te ba bima ke ba risquer malade e obeta bango ba kufa non bon bandana ko libérer bato ba na prison parce que bo risquer ba kufa parce que système sanitaire eza mabe kuna na kati ça veut dire que beti na kati ya prison
ata bandeko na biso bao basalaki mabe manini mais beaucoup ko exposer bango na diwa boeta awa na poto ba libérer bato ebele na prison ba libérer ebele bandana ko libérer bato ba na prison parce que malade wana soki ekoti kuna bato okufa ebele prison eza synonyme ya koloba ke mutu il faut pas kaka kufa non mutu akokota na prison asilisi peine na ye abimi mais na aliro tozo kende boko bomisa bato ebele parce que malade wana soki ebeti na prison na ndenge na monaka nini sanitaire nini système na sanitaire ndenge ezali wana bato okufa ebele ya Chilombo kolako Chilombo tika aventure ozotinda bato to sambela mingi to sala ba veille de prière mais tango bato sala ba veille de prière bakuta na kaka mais ce qui est grave na kamwe pe décision openza na ba pasteur bato aussi mais bino ba pasteur tango to yebisaka bino ke bato okufa na beni esengeli botelema boyoka kate mais omoni ndenge nzambe abete bisa boyoka ngana bokecho te bisa mais soki boboyi ko telema nature ko telema dit amen soki bino boboyi ko telema nature ko bomoni nature ndenge lalisi na ba pasteur yo pasteur soki oza makasi bima kasi oke ndoloba alleluya na kati ya église soki penzo za na molimo ankolo bima kende osangisa batuti Obonde nzambe abeti bino alakisi ke boza na puissance mon côté. Soki boza makasi bo telemela malade oyo. Ba pasteur tout quoi na moni moko auti kotinda ba numéro à compte. Offrande ya dimanche oyo ezoya batinda ona compte nae. Oh, pasteur ba to basambelite ko diba oti numéro à compte point. Ba pasteur ba komi kolela. Pasteur, bino nde faut luka parce que les maladies à boy c'est la malédiction, il faut luka parce que botu na nzambe pona ni maladie oyo et ko beta na mboka na biso biso de toza ya kokufa. Mais ba pasteur tout ba bombani. Vous monez puissance en nzambe hein. Na ba pasteur a poto. O ngala yoka ngala ko yokela mutu amokilite. Ngana yoka ka nzambe na ngali likolo. Siko mutu apesi ordre bo fana na banda ko nzambe. Oya bisike ko bima libanda te nzambe mutu alobi amo. Rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ok, ça va. Siko oye beti lelo eza à Dieu be à César. Bo sentir hein. Bo sentir nzambe a sakani na bino. Bon bima lisusuti. Bino ba pasteur. Toyebisaka bino bo dénoncer makambo ezoleka na mboka na biso bato bazo kufa. Bolobela yango te. Mais bomoni ndenge matin na bino ya mikolo ekomi coronavirus. Moi mutema mabe. Po bomoni ke toucher ce qu'on a ba vie na bino financier et toucher bino. Boza toucher yango moni ko bokomi kote ya monzambe molimo wana toza ko benga na molimo amala te maladi wana ko sila il faut bazwa la vaccin nango. Maladi wana vaccin nango nde osilisa. Prière na yote. Pour ceux qui prièrent dans les armes makasi linga bloqué malade wana yate. Ne les aboy ba pasteur ebele ne baza na pe bango pe bakoza contaminer. Eza ngo pe malade ya sonité. Pourquoi bozo ka soni? Eza mu pepe. Nazongeli Chilombo tika aventure. Oza aventurier. Oyepe oti face na munene sans solution. La première des choses, il faut résoudre nos problèmes tant que yebisi bato ba tekate. Oyebisi bango comme boko tekate tant malade ko sila na ko pesa mutu na mutu boy. C'est comme ça nde basali en Belgique. Je pense que bato ba magasin ba zo ba 4000 euros hein. Bato ba nganda ba zo ba 4000 euros. Après, bah taxe, c'est comme bah longolango banini, je ne sais pas bah impôt banini. Mais yo sko préparer nini pona batwana. Nyo soana bazo linga bala kisana monde kake
coronavirus ekoti na Congo. Pona ni baza ko envisager kaka mbongo wana. Mbongo ba ebisi bake OMS a lobi soki 19 milliards ba okaba na mbongo, mamboka tu eza frappé na maladie wana. Donc bango pona mbongo wana baza prêt à koboma. Pona mbongo wana oya OMS wana oya Ebola baza prêt à sacrifier peuple. Po baza na mbongo te. Donc ndeko na ngai soki oyebi ke oza na maladie wana kende ombanda ko maladie ya soki Congo bololo leo na oto sona bato ya kini il paraît bango mo ba développer des technologies ni science na bango mbala moko obaye Congo bololo beti chi champa likolo, ça veut dire lotoko 500k wala ide na bango moko abi soko baye kaka bololo obeti lotoko fandi na moi congolais abi malade on elingi moi te abi siko ba kombe osala obaye na no Congo bololo après olandisi lotoko likolo après ofandi na moi ke voir même ba mosusu ba keke obeti moi lo pipi pa obeti pa lo biezo kimisa omoni pe kondima moto biki saraye omona ga boye biloko ba osala ndezo biki sabango posoki balingi balanda Chilombo na bandeko na ye Chilombo na mutuna yazo calculer déjà ba utili ya bango ebiti so combien de millions o ekokota bandeko maladi wana ezali mais oyo mboka na biso ezoluka ne mbongo maladi wana eza ko exister mais oyo ya gouvernement ya Kinshasa babande ko luka basepeli d'ailleurs neza bako c'est comme bazali na COP na fali parce que muto a memi maladi wana mingi na Congo wana eza fali bato bayaki concert bazongi na yango bato ebele bayaki na concert ebele bazongi na yango siko tozozela sikoyo totala siko Chilombo soki lelo et se retrouver ata 50k ya soki bakotia bato wana wapi po toyebisa bino botonga ba hôpital bolingaka te toyebisa bino bo préparer système ya santé za bebo siko tozozela sikoyo Chilombo oza ventiler vraiment ndeko moko otobenga na Slovaquie lelo bande ko toana na mboka lisute na Slovaquie je pense ndeko wana kolanda émission alobi na Slovaquie bazwaka ambassade ezande na République tchèque na Slovaquie ezali consulat mais bandeko na yebisa nani aza nini ko aza consulaire ni consulaire obi consulaire consulat obi consulat je ne sais pas comment ba benga bango na Slovaquie moko nde aza a représenter mboka na biso aza lokola consulaire kuna donc soko za besoin ya mukanda eza Slovaquie donc mikanda ya mboka na biso Slovaquie atiko koma na Congo te ayebi Congo te ayebi français te ayebi ka anglais Slovaquie muta signé mikanda consulat na Slovaquie na uti ko benga proche moko ya Félix na pesi na numéro na bi benga na Slovaquie mboka na bino eza représenté par un Slovaque consul na moni pichucho mo consul donc consul oyo ya Slovaquie aza Slovaque donc atika kokoma Congo te ayebi na ete mais c'est lui qui donne des documents azobeta ba cacher ba futa mbongo pa na ye. Pourquoi? Parce que kuna eza lokola société comme société eza na kombo batiango na kombo ya Slovaque wana komi lokola pa na bango soki eloko eza na lokola ya Slovaque ba kofuta ba importer yango batiango na kombo na ye. Ndenge eza boy soki oza na Slovaquie oza besoin ya nini ok pa consul wana ye muto mundele ayebi na makambo Congo te oye ko luka nini o attestation ya nini ok pa caché ta ofuti tala mboka na biso komezo kende na uti mundeko moso uti ko benga ngai aza na frontière ya Uganda, Sudan na Congo
Abinde konanga kuna mboke si ekenda. Libulu moko eza munene kuna bazako or moko eza kuna donc balinga quand même congolais moko anyata kuna te hélicoptère eza likolo. Soke moni kaka yo na secteur wana ba kangi yo. Bazo timula or. Et pas nini Uganda. Balobi esibati ba donc ba machine tant ba timula or ya maboko te. Ya ba engin ya minene ba ben. Donc soki Congo ezalaki ni etikala libulu côté wana. Na Zambie boyo kibino moko kuna ke Zambie beti mamba ba bombe. Du Congo ko ila mabele. Est-ce que boyo ki na Congo ba lobeli yango? Ndenge za boy Zambie akoti azui drapeau na ya planté na kati ya Congo. O mboka ndenge. Mboka ya ndenge nini oyo Chilombo amemeli biso lelo to komi to leki même na pamba na ebite mo pamba soki ezala mosusu ande ore awana ezala kate. Peuple zaïrois. Toza na politicien na mboka wana te. Na koya na makambo oyo. Parce que na moni bato bazo comprendre vision ya makambo na olo bakate. Aline lisi qui en tout cas Aline na pesi mbote. Wa petite sœur propre moi la lemba Aline na pesi mbote. Bandeko. Mboka ya ndenge nini o tozo kende na ngo lelo. Mutu nyonso soki alingi akoti ale azwi ndambo ya mabele na ye. Zambie aza ko beta Congo pour le moment ba bombe. Bazo lobela ngo te. Donc mutu nyonso azo kota na mboka wana azo kanga mwa parti na ye. Mais ba politicien na lobby sujet oyo na koya nango na ko développer yango surtout ngana na problème ya leader moko te. Bato ya lamuka nazo préciser lamuka. Yo soko za fanatique ya leader, moi je m'en fous. Lamuka ezaki plateforme électorale et comme plateforme politique, il faut pas pesa biso vision na bango politique c'est quoi? Parce que jusqu'à présent tozo comprendre te ba même biso wapi. Jusqu'à présent Lamuka est comme plateforme politique, toyebi vision na bango te. Projet na bango politique toyebi yango te. Mikolo yo na kobanda na bango soki babandi ko baza ko réagir te na koya na moko moko. Parce que awa nazoloba na omona bato mususu lokola o olobeli tel na oloba Lamuka. Eza plateforme politique et longa plateforme électorale. Baya ko pesa biso sko vision na bango na 3 ans sur 4 ans totikali c'est quoi? Ba okende na biso wapi? Est-ce que vision na bango eza to reconnaître que tozali na kati opposition républicaine? Il faut to bunsa poto zo pouvoir par le soulèvement populaire. Il faut baya ko pesa biso programme. Parce que aliro tozo kende bazo boba biso. Bango tout bato ya Lamuka ba farceur. Peuple zaïrois. Toza ba responsable. To tia pression Lamuka ba sangana ba pesa biso vision na bango politique c'est quoi? Parce que ba mosusu awa nga na zolo ba pona ba Lamuka bango bazozwa part ya leader na bango. O yete ye o lobelande ba mosusu wana. Tala. Bato ya Lamuka tous sont des aventuriers hein. Na lingina bina la kisabino la première qui baza ba aventurier. Ti lelo baza vision mogote. Mais bazo se faire passation de pouvoir. Opposition républicaine ici et puis si muta vérité désire. Muta vérité désire si ça pèse opposition républicaine. Mais bozo me mabiso wapi. 2. Na bango tout ndenge basa wana. Muto asa millionnaire azate. Muto omoni ba bazo kosta kabino o ba soirée ba benda balar wana eza esprit à cupidité lokoso.
Bana mbongo. Bazana mbongo. Et loko nini eza ko empêcher ko tia bato ya lamuka ensemble. Comme des leaders. Comme peuple azo ko kote le maté. Comme peuple azo ko tia mbongo te. Wana zo tia exemple na sa lokola naza leader ya lamuka. Biso ba leader, pourquoi pas to fanda boye? Totali ndeko nanga yoza na ukocha combien? Ngana kocha boye, yo kocha combien, ok ça va. Est-ce que mbongo wana tokoki ko activer tes motivations et ko motiver ba militaire? Parce que bato bazaka déterminé à kozwa parce que tant beaucoup de plateforme politique ça veut dire objectif les abo au pouvoir. Est-ce que la muka est un objectif wana kozwa pouvoir? Pour sentir à moi. Si continue à parler blague. Objectif, il y a parti politique ou plateforme politique et ça rapport et soit pouvoir. Est-ce que la mouka comme plateforme politique, est-ce que ils ont la vision ya conquérir le pouvoir? Ceux qui ont la vision, bah ya copier sa projet, bah ya koyebisa biso. Parce que jusqu'aujourd'hui, netingai, en tout cas, na on a l'autre côté, na on a baza ba aventurier. Ya Jean-Paul Longila. Ebite chokozo bino bato maele yoza juriste komela nga ya makamono lo basoki na kosi. Est-ce que bato ya lamuka baza na caisse? Ke bango 4 ba milliardaire ba na kati na ba millionnaire ba na kati na bango bandeko na ngai. Ba milliardaire bazali ba millionnaire bazali. Est-ce que baza na caisse? Ke mongo o tozo cotiser pour to libérer peuple oyo anyoko amibele. Ceux qui basent dans la caisse, pourquoi parce qu'on utiliser caisse wana te pour na koya ko motiver ba militaire? Parce que peuple azo kokate. Peuple azo kokate. Peuple a besoin de pousse militaire. Pourquoi batu ya la muka baza ko fanda te bazwa solution na place au peuple azo kokate? Et la solution c'est simple, c'est l'argent. Ba militaire na biso lelo baza impayé. Ba généraux baza impayé. Baza démoralisé. Comment qu'on fait remonter moral na bango? Est-ce que na lamuka bazalaka na mitu lokola biso ndenge to réfléchissaka ou bien bango ba mimonaka déjà après Chilombo ezangai? Parce que na bango tout ndenge bazana mutu na moto azomona ke après lamuka et après Chilombo ezaye. Égoïsme wana batie moye batia mbongo ezate bande ko bo partager. Bango tout bato ya lamuka ndenge bazana ba mitema mabe. Mon côté azana amour patriotique oya kolobake to tia intérêt à nation liboso bazate bango tout. Parce que bazaki na mitema penza ya komona ndenge peuple azo kufa, ndenge peuple aza ko souffrir, bande konanga balinga ki ba fanda sans que ba loba cha makelele belé te ba tie ba moyen. Mais au komona ti lelo bazo continuer ka na ko benda mbongo et pas biso les pauvres peuples. Ba membre a parti ba kotizaka. Ba membre a parti ba sala ka ba soirée. Bandeko, soki boti ba sentiment na bino tribal ou bien boti fanatisme, Kongo na uza liberté. Et sengeli biso tout diaspora, même bandeko ya Kinshasa, to tia pression na lamuka ba pesa biso sikoyo, projet politique na bango c'est quoi? Tozo kende wapi? Parce que ngana ebi projet à politique, il y a chaque parti politique et ezaka conquérir le pouvoir. Ce qu'il y a bango, eza pour kente conquérir le pouvoir ou bien ko accompagner Félix ça si sa mandat na ye. Pour ebele baza ba fanatique, oh ninga bandi wana a touché tel te ngana ko toucher hein. Soki leader na yo a moniqué
alingi aza touché te na makambo yebisa a renoncer na makambo la muka lobake na longwe na la muka parce que til lelo bozwa ko lobake oh mi balé wana bakei etikali tel na tel nani ayebisi ke batike tel parce que til lelo ba osala ba passation ba opesa na ba pouvoir bango na bango te oyo soki atikeli oyo soki atiki après soki otali 3 mois ya Katumbi asalaki boyebisa biso bilan ya Katumbi na 3 mois na présidium na ye boza na bilan 0 munani ya bemba ye kozwa 3 mois na ya leki na présidium 0 Muzito azui 0 d'ailleurs Muzito mutu alingaki ameka mwa muke me ba membre ya la muka mosusu na ba proche ya Muzito ba yebisi kokota sulu kolobela su makambo wana te ba proche mosusu meme ya Muzito ya la muka ba yebisi kokota makambo ya Rwanda wana kobeta su masolo ya Rwanda te Muzito alingaki abanda koloba quelque chose mais ba membre ya la muka tout ba telemela ye bango tout na lobi tout sans exception autant place okono komo tala miso wana azotanga nani olingo longola batu na lobi bango tout Muzito abandaki déjà na vitesse bango tout ba telemeli makambo Rwanda wana tika eza ba dossier moko eza sensible omoni soki okoti na dossier wana et risqué et ça la ke ba haine ethnique tribale et génocide chiko bozo fanda awa boyebisa biso bande ko soki tolingi mboka il faut ko tia pression na la muka ou bien ba longwa na makambo mboka ndenge peuple azozelela parce que peuple azozelela belé na la muka. Mais bango tout ne bazana ba vision mon côté. Baza vision mon côté. Comment beaucoup endormir peuple boy? Donc na deuxième année hein? Soulèvement populaire terre. Minduki terre. Ça veut dire bazo même biso na d'élection à 2023. Bango tout ba bombi ba mbongo na bango pona ba campagne 2023. Entre temps tozo mona kuna epa kanambe baza au préparer déjà président Asseni Bochab. Après ba comment non cette fois-ci to kende kaka communauté internationale a rassuré biso. Boya ka ko bomisaka peuple. Diaspora toza force moko ya makasi otoko prier batwana. So ba ko sala ba aventure ba sala ngona mboka. Yango na bimisa ki terme, il faut que beta 4 personnes wana. Oya li yo beta mate afana na mboka kuna. Awa aye awa il faut to kuta na ba diaspora, il faut que beta bango. Et belé bazana basiba lila bango mbongo a Chilombwa. Tango Chilombwa sali ba décision na ye ya makambo azui, ba mosu ba féliciter ba décision à président de la République. Adversaire à adversaire a ta décision malamu il faut que le baquet a mérité que ça la ngote a adversaire tu le monga na ko tiko ndima eta décision azua les décision à mabe parce que peuple na biso azana mai te ma azotinda bato asko la mai yango ba misango wapi ba misango wapi soki na limité bazana mai na kisenso bazana mai soki na limité bana mai na kananga bana mai bana maïta, si comme maboko ozoti na bato basokola ka maboko tout le temps na maïni. Oh, boni ba aventure boy. Diaspora na lobby en tout cas tous à la conscient. Fanatisme, dans la place memi Chilombo na ba taliban. Ba komi mame. Le lobby kuna na moni mosusu basali coiffe sans machine à raser. Donc ba sopeli carbine, ceux qui carbine et coiffer et bêtier pink sans que machine est coiffée. Donc ba pendant un cocktail molotov pas et quatre coiffe. Pour la nini fanatisme. Ba na pouvoir te mais bazo linga ko lakisa ki ba na pouvoir. Tala siko place bazo kende. Mais biso toza awa diaspora mutako mema biso na fanatisme te na tribalisme parce que to komi ko sentir
Parce que na jour na sala ki émission na Monica ka pa. Bampangi ba moi 4 mpangi ba benginga okanisa ki ba yokanaki. Ta ba benga mbara moko. Oh, o moni ba yebisinga ke o fingi président na finga ki bango tumine. Na finga ki bango nyoso ya ba mama na bango. Bago sakana na biso te. Na fanatique ya mutu te. Pourquoi bozo kufaka ke? Pourquoi bozo yebenganga te ofingi Katumbi, ofingi Bemba? Oh, balobi ofingi président Eli. Mais ce qui président Eli alingi ba finga ete. Asala makambo peuple ou bien alongwa na lamuka. Na makambo soulèvement populaire te abeta ngote. Parce que plusieurs fois azaki na fula ko olobe lokote. Plusieurs fois. Plusieurs fois foule bimi alobi lokote. Mais comme tout le monde qui va ça 4, tous autres ça beau fan danano, ba erreur ezalaka. Beau réfléchir, bozana ba moyen, bozana ba mbongo. Bozana ba mbongo. Pourquoi politicien congolais lingaka côté mbongo alinga ba lobela ngote. Politicien lingaka côté mbongo té. Politicien congolais azalo quoi pasteur congolais. Au monde pasteur congolais. Ce que bimeli lelo pasteur nazana problème ya ndako balingi ba bengala mon frère to sambela nzambe akufungula lobani ni nzambe akopesa makoki ya kufu mais pasteur azana mbongo na kitunga wana ya offrande e uchi kokota akozo ape mbongo wana lobi papa zwa kendo futa ndako non akufuka misete oku ba genou pasi losambo moko mulai encore losambo soka yebike oye kosenga oko prier a prier poka ka olembo lo bake pasteur amen na keikaka. Ils ont quoi politicien congolais. Na makambo ya mboka basana mbongo te. Na mbongo na bango te. Et tant mbongo na mbongo makila ya peuple mbongo bango tout basala. Au sentir aya kosu automatique. C'est la palette. Comprendre? To pousser batu ya la muka. Bazana bambongo, bakoko sangisa lelo, ba motiver ba militaire na biso baza impayé nzala oza na mboka wana, soki ba militaire baza motiver ata 2000 militaires ya pamba, bako activer quelque chose. Peuple congolais linga to ba vérité. Bolingi biso tout oza ba flatter. Nana flatter te. Ba politicien onyo so bozo mona wana bandeko bazo la lisa biso. Bato ya lamuka il faut ko tia bango pression. Pona ngana lingi baza la clair que lamuka ekufa. To ibe ekufa. OK, to jusqu'au décision ya bien. Que to bandolo baka lamuka ezali lamuka ezate ekufa esila. La mouke koufa eza pour endormir peuple. Pour ceux qui botali na katanga kuna katumbi asia kangane katanga ba ozela kaka ke o charmana koloba. Botali Bemba pe Kinshasa na Équateur ba yebi kaka ke basi ba donc ba ozela Bemba koloba ka un jour. Koto katnimi Fayulu pe na bandundu la Kinshasa ba ozela kaka na mwanda mona ya bato beni ne ba lelaye akoloba. Mais bango to ba endormir peuple. Mais politicien, mon côté, oh, ça capable, il n'y a pas de leader politique d'assumer. Il n'y a pas de leader. Il y a comme un danger à la nation. Non? Ceux qui ne pas mindeli, ils ne sont pas mindeli. Boyo qui na Guinée, boyo qui na Guinée pas Alpha Condé. Boyo qui n'a Alpha et pas Alpha Condé, militaire va t'ennemi. Comment bien vous pouvez endormir peuple boy? Après vous êtes téti, vous avez le côté mais vous avez ya kakawa pas bande la muka ekufa ngai souci na ngai il faut diaspora a pousser bato la muka wana base à la claire ba yebisa biso la muka ezali ce qui ezali projet na bango c'est quoi
boti ko sala biso ba conférence ça na ba soirée hein. Oh, bolingi bozo ngisa biso ndule. Non? To boy ba escroquerie politique. Eh ba soirée ba dîner ba nini to boy yango. To boy. Pour diaspora asali lobbying makati, asali diplomatie mingi koleka même bilo ba politicien. Et loko ni bino bokoya ko fani sa biso na sali bo banda expliquer biso. Po tango bato asala ka ba memo bino bato bokomango te bino ba politicien bo fani sa bato belé ya maele na sali ba yoka ka bino ba avantir na bino boyola lisaka peuple. Ngana zolo belande la muka. Bande koto tia pression na la muka ezali opium. La muka eza ko endormir peuple. Soki ba moni ke bazo kokate message na bango ezala clair. Peuple abunda na ndenge na ye. Parce que baza ba seul leader te. Après ba mito ami kosa te ke bato na ba osala quelque chose. Ngana za kolobela ngo parce que na lingi ba te belé ba fungwama. Po ebele baza wana boko beta tel oya biso toko beta ete toko beta ye soki asakani bino momona makambo eza blague to bunda ka bango ba ko distraire biso kala mingi te okomona kala mingi te bakoyela bino langage cette fois-ci mindele ba rassurer biso to kendeka ba élection ils seront là ba ko sala tout pour transparence et salema ba yaka na langage moko wana kaka ya cette fois-ci. Merci mingi en tout cas moi nzoto pesa mandinge donc merci mingi na Régie il est là Ioma merci en tout cas na ningo koti Johnson Ngwando Mamba merci en tout cas na nebo koti ya Jean-Paul Longila merci en tout cas de l'intérieur ya Jean-Paul Longila donc Mikolo na ebisi olinga tota membre impère dit amen impère oye ça veut dire olinga te virus ko fandi sona pale mambo mayamba ok na olimbisi nini merci en tout cas bande ko nyoso ba koti na moni awa Rebecca Bilonda na moni na ligne Zizel Soki na moni na ligne Vieux Edi Bolombo le greffier international hein. Merci mingi en tout cas ya Jean-Paul Longila za na ligne Nasiloni Bolafa kombo penza ya kote ba waya mboku na penza mineur de Jésus en tout cas merci mingi en tout cas moi nzoto na ebité ce qui koti ba kote même moi nzoto ça vraiment bien il faut payer mon tokataka merci ye moko ataka des points pichucho mongo ataka des points donc le numéro 9 Pichucho Mongo Fubo bandela dossier bokoti saki yango déjà que na concert wana malade wana ezalaki bozai ba visionnaire esprit nzambe ezaki na bino Pichucho Mongo na vie na maître alongo ba lobela ki makamba virus na tribunal na parquet na bango bayoka ki bisote ngaso ki muto azai na kati kuna ejuillet amen na lobika amen. Merci mingi Marie la tendresse. Marie la tendresse Mikolo Bele bonne na Hollande. Merci mingi. Olive Matende, merci en tout cas Nenyo Koti, merci mingi en tout cas. Vous comprenez que moi nzoto ezaka moi mame Mikolo. Olinga to zamuto a père kaka. Merci mingi en tout cas Mambo Mayamba, merci en tout cas. Tout se concentrer, tout pousser la muka ba ebisabiso parti politique et la mission comme conquérir le pouvoir to lingi to e basikoyo projet na bango c'est quoi parce que baza plateforme politique toza bazobate to fandaka boya mutu bisote ngaite soki bino boza bato ba politicien ba aventurer ba fandi na bango encore bazo boya ko bouger Chilombo parce que bazo sepela na moi ba olia ba mboto ba nini donc nezana ba lingi na bango toucher Chilombo te pour créer bango ba problème boyo ki yango ko sentir
Mukamba, René Mukamba, sergent de l'opération, merci mingi en tout cas. Johnson Namoni en tout cas, merci mingi. Congo Kinshasa, merci. Olukaba Kombo Sika Sika. En tout cas, merci mingi à Alenita Andro quoi. Ndekonanga boluka ata bakombo ba mutombo ba ilunga ba Andro quoi lisusu. Andro quoi, soki ni na ebite ndekonanga bakombo beza. La passe lelo soki anja ependa na bénédiction na akuti kombo na Andro quoi amoni ki ba pesa kombo wana te pa papa na mama te mona bénédiction zonga. Merci mingi en tout cas. Lauriane, il faut quoi en tout cas, merci en tout cas. Boza kokoma isute Marie-Hélène Salima. Na pesi mbote en tout cas Marie-Hélène Salima. Mikolo na osala kama émission à moke. Le greffier international. Kuna pas na comité. Awa bezo menacer blaguité un père. Un père ils ont menacé blaguité. Un père awa bezo sakani peda mais c'est côté lui donc olinga te ofana na parler mikolo. Et quotité. Merci mingi en tout cas, nous avons combo en tout cas. Merci mingi na bando to ba uti kolanda ngai. Moi nzoto ezaka moi jar mama mais zamba zo batela. Merci mingi ya Jean Paul Ongila. Nazo benga osoki na katia po amoni makambo ezoleka na mboka kuna yosenga maele na yonde ko salisa biso. Po ya Jean Paul Ongila maele za ebele mais batili biso ba ministre mususu kuna mawatro ba ministre mususu ba uta na Belgique wa miyibi auto ça va prison pas se retrouver ministre na Congo miyibi on va bi muyibi ba muyibi so ba yiko me pas ba Belge boy ba beta penza caché judiciaire boy voleur mais ministre dit amen que miyibi ba na gouvernement wana Alerte Mboma, merci en tout cas. Arlette Mboma, merci. Adèle Mboma, merci en tout cas. Bonne famille. Bonne famille. Merci mingi en tout cas, Mandeko. Tout le monde dans le lobby. Les deux ont un message à vous que Chilomba zo distraire bino pour avoir la solution mon côté. Mais comme Macron a lobby, il peut faire loba. Azana problème nano mai ezatena courant mais olingi propriété tambla na mai courant et matisaka mai courant yango ça rappelle mo ba mai e mata na ba robinet mais biloko nyoso mibale ngame osenga moto aza propre ndeni merci mingi en tout cas.